lola lelelele ata yo fingi ngai lelelele ata yo joli ngai elongo na nzambe ya lola lelelele lelo atomboli ngai lelelele naza reconnaissant merci Jésus salaboy binaboy allez salaboy binaboy on y va elongo na nzambe ya lola nga nazonga nsima te voisin chez nous ça se passe comme ça devant la présence de Dieu nous dansons comme ça on y va elongo na nzambe ya lola lelelele. Ça va? Angola, ça va bien. Angola. C'est là que tu m'as j'ai médité un peu. Pamboli opposé ensemble, ozala yo lokumu na tango, na kombo na Yesu Mesia, na pamboli koya mosali no kati musika. Poli mosanto songa biso na nyonso, na kombo na Yesu. Amen. Amen. Angola nzambe papa. Papa, nazomona on dirait makambo ngo Satan a vraiment ningi alonga ngai. Papa banana tinda lettre ba Rosie. Til lelo nazoka réponse te. So na tuni Rosie, ba maman malobi nini alobaka Zalakan, Barobenga, ça a déjà 2 mois que je fait sa lettre. Tile le papa. Non, faut pas aller penser comme ça. Mon frère, qu'est-ce que toi tu vas faire à Dieu? Est-ce que toi tu peux avoir un problème avec Dieu? Dieu peut avoir un problème avec toi. Et si tu as un problème avec Dieu, non, côté là. Il ne faut pas dire ça. On laisse de temps en temps, comme disent aussi les gens de ce monde, hein? On laisse de temps en temps, parce que quand, bon, 2 mois je trouve que non, c'est trop. C'est trop. 2 mois je trouve que c'est trop. Attends, réponse mon va pas citer. Attends, réponse mon valable, il y a eu ça, papa et maman va le dire, c'est là, est-ce qu'elle a commis sa lettre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut la demander, soit comme sa lettre ou bien comme sa lettre. Amen, reprise papa na tune na bandi kutu ko matana voix. Na osé tonanga. Na biyo na zomone toko singai. On a pensé que maman le baïka kabosé osé là, osé na même jusqu'à quand? Bon, ce que ça peut-être que non, il y a une réponse va prolonger en gros, il faut quand même pas comme là, il y a pas que non. Suite il y a boué que non, il faut pas prolonger en gros. Est-ce que moi je peux voir la sœur? Pas de problème, papa. Oui, nous avons un numéro na yo benga ye. Il m'a yo ka voix na yo comme ça royawa. Quand même c'est pas na ngamo mo nezoko ça que papa zo benga. Ah d'accord. Parce que papa na vraiment nazo kokate. So na bengi na bapel na ngamo. Ah ya mbakate. Azo mona na te azo yambate. So ki na bengi na appel na cabine. On a décroché ce qu'on a vu dans la Akati. Ma raison inutile, ok, maman tinda ki ngai, bobo bela ki bobo petit frère ngai. Bobo bela ki je n'arrive pas à comprendre. Toujours kutana te, même Nanzela toujours kutana te. Dernièrement la tindi petite sœur nanga Shada. On a zana nda. Non, kende ka mona papa na koti kuna makambo musicien nabi. Kende ka sala soko moni kolobate ngi tindio. Mais soko moni to moni ka bilamani na singa. Quand on a ta photo, on a en vie. Papa, on a souka. Comme ça, au passé, on a un numéro. Peut-être pas, on a un numéro inconnu. Tu as un numéro comme ça. On a un bengaï. On a un solo. Qu'est-ce qui se passe? Obi, Bassi va rappeler moi dans ma famille. Bassi va rappeler dans ma famille. Qu'est-ce qui se passe juste?
Mais yo kozana ba penser ezali ba penser mon négativité ko peut pas décision moi ma bête. Non, exact papa. Moi mon problème en ezaka na mon aïe. Surtout na ça ma bête, na c'est la table ici. C'est ça le problème. Fatigué. Papa. Que ton cœur ne se trouble pas. Amen. D'accord? Amen. La ligne aux qui mis dans la situation où tu laisses tout entre mes mains parce que ngana za papa na bino. D'accord? Amen papa. Tikane sona beaucoup na ngai, ngamona ko benga ye, nga soka yambi ngai, na solo na yeba qu'est-ce qu'il y a au juste. Peut-être pas na yo, ayo kalem sous soni s'il y a peut-être un problème. Il y a problème mon alem sous que na moya yebisa yo sate ya komo kimayo. Alors moi-même, je saurais comment est-ce que n'a pas bourdé que solo na yeba qu'est-ce qu'il va pas. Azo le bana batu kazo e pana mazo ya gati nazo baté e pana ngango e changer côté commune donc nazo e baté. D'accord. Comme moi j'ai le numéro, hein frère. Comme moi j'ai le numéro comment tu me sens. Mais et là on a aussi na yo kaka au bon de la paix mingi pour nous. D'accord. J'insiste. Je ne cesse pas de dire que non au continent kaka de faire par un bon délit pour nous makambona le bas. Loko nza diable a combattre mingi na vie beaucoup plus avant na Nzambe ezaka mingi mabala ezaka mingi sala alingaka te komona biso kopamba mais c'est un menteur donc yo mi pesa na Nzambe loko na Nzambe cherche la volonté de Dieu et Dieu aussi va t'orienter. Amen. Tout ça non pas. Le soleil déjà dans la yotte, si tu es là, de façon dont tu as qui a vraiment de travail. Et nous, on va coller Jessica Satine qui nous fait manière. Et Yannick me voit ma soulier qui nous a collé Jessica Satine qui. Ils ont qualité. Ils ont qualité d'année Moye Bani. Moi, je te respecte parce que mon ami est là. Si ce n'était pas le cas, ça allait être une autre chose ici. Mais oui, c'est pas normal. Encore qui s'appelle Bono, Bobo, ils n'ont pas un bisou. Attends, ça c'est Bino. Il s'agit de mon père, reste sous comprendre qu'on les a papa à Botingaï. Je suis mon normal. Il y a comme ça. Papa a Bino Ndé à coller, il faut jamais coller dans soulier. C'est quoi Zanon. Est-ce que Ndé on est ma bé? Donc il y a une famille Bino. Souvent on check qui bien. Ils ont soutenu ma bé. Non, soutenir ma bé. Est-ce que soulier on t'a bien papa ou papa bon t'a bien soulier. Ce qu'on a pas envie de vous oba. Moi on t'a besoin parce que soulier à moi donc comment pour éviter soulier. Il fallait tout na siko papa na azoki numéro soulier wapi. Soulier à papa Botinga. Je sais pas si tu comprends de quoi tu parles. Il s'agit de mon père. Ceux qui papa dans les lois dans la soulier. La relation amoureuse et tout. Je sais pas quoi. Nous n'avons pas après ça. Azu numéro ya soulier wapi bani ndeni bakutana bani ndeni basa rendez-vous tandis que sa cousine ya soulier OK tu es bien placé de nous dire ce qui se passe mais il s'agit de mon père ça va pas dire ma tête ngapela mo se blater papa na soso lingio dans se blater et bani wa chemo ndeni ya bani no son numéro wapi combien de bani no wapi dans se blater papa moni soulier et mo kazo comprendre papa na zo ki numéro ni wapi on vient na soulier na ba mona na te oui na on comme peut-être azo ko na téléphone na yo Bobo calme-toi soulier alinga ka bobo pour ça alinga ki otalinga yebisa ote après ça va donner le numéro et après yebisa ngai bobo papa na wana soulier ba kutana te soulier et mo ko kuta o kama ta benga ki ye azo numéro soulier on quoi quoi ni yango ya panga bobo bobo kutema kelele kula musumba ya tabiliga pamba bantelsa buza kukwa kule nyao zoba pamba buza liloko ni butete basabu butila bana nanga dibaya papa lula bini te koko to ba pona be match sekedi neto kundela ya mo makelele neto salela ezali na yoki makambo dimelo ya sudi ya zwa kyango wapi alingi tata nanga pale bobo fotana tata biso papa moi tata ndaza eba union c'est le ko bombeleza te il faut comprendre les souliers akuta okamu ça les passe ils ont fotana Dani papa ça tata ça la Baptiste s'il vous plaît tata ça comme koko ebi comme donc ça pour respect voilà vous comprenez et ça anormal c'est vraiment anormal au lieu de me défendre et ça n'importe quoi. C'est ça que tu dois comprendre. Sérieux. Non, ça va faire c'est du n'importe quoi. Comment est-ce que souris à Coco ça a un numéro? Il n'y a pas dans la téléphone. Pourquoi on a un numéro? Ma tu es sa cousine, tu es bien placé pour nous dire. Qu'est-ce qu'il faut le comprendre? Papa n'a pas de numéro soulier à wapi. Soulier à Lingaka. Bobo, s'il vous plaît. C'est une bordel. C'est une salope. Mais non, je ne déborde pas, je dis ce qui est vrai.
Je dis ce qui est vrai. Yo ni ngumo ni nani akimfandu na mimi ngula. Te. Nda kuna mimi ko kani Papa Misa yama. Yakutuma oya yakutu te. N'importe quoi papa. No inga balu nani ya mwanendo. Te loko te ko to so na bisoka atangi bisoka bakoko na yo. Malu bagana se oyo pana bino. Juza ndeko na massa. Donc moi na ni fa baki massa to comme famille. Nako accepter te que na ba connerie on na ka ki o blandi na epsa ngai. Na solo na yo na to cha kimia. Sulia za. Sulia expliquer bobo neus mais bobo nda comprendre été. On s'en fait ça pas si pas ko rater pas ça ligne pas son ça énergie inutilement. Ta femme qui est Blandine, cousine ya moi Stanga Sulia, elle est consciente de quelque chose. Ayebi marambo ezoleka. Boti ko mema biso à gauche à droite, ça c'est du n'importe quoi. Ngai inde na zawa, je suis pas un gamin. Je sais ce qui se passe, j'ai vite compris. Oh non, attends. Attends. Tu sais que tu as un numéro. N'a pas ça numéro, il n'y a pas. Là, tu joues avec moi. Ah, c'est les gars, c'est pas mal. En fait, ça numéro n'est pour papa, nga na ebi suli très bien. Ande kona nga bombe la ngi loté. Akutana papa na tena. Azandumba, na mona bandumba na vie. Bon, voilà nga na ostepela to finga ndo na ndumba na. Azam moi sérieux, ça je te dis frère. Bon, nga na babu la bandumba. Ya kulaki kayumba tema kamifata kanawe. Nga soki na vulu muga yo. Kindi no pas ndana yo. Oyaga nini? Bobo. Mabia. Blandine yo kuti mwindo ni Bobo. Ah na utubola benga soka. Uko gani na Batista? Batista tatia ka savu malegio na pesa. Ya sa mundela baindo, mechola. Do po meza boygo. Yo que non désordre. Boy peut bien te. Tout ça pas ça la solution. Suli aborder te na ostepela. Mais ça la kanda, so ko pas te kaza la kanda. Mutu a se déplacer ko tu eneti awa poto cha bamkimia. Afaza ndia kokita nga na yebi ndeko na ba baza mubali mfute. Yesundi yango zawa. Yo sais que je comprendre na msusu te. Sundi yango zawa. Akenda ta Jessica. Je ko pa ba ke to ya aibini na isoso. Yo kozala na oyo. To yanga yo zwi. Wa yo no yelenga bosani. Na yakana ngomi bale. Mako. Mamulo tona sibira siyo to pesa ke idea benga babenga manga mboka tshina lukina la tshongo susile kwa mna kufe mubali o ngana kumumona na ndako na biso chamfa na lia raso bien te kolia na kwa mama et puis biloko ngona ebiso muni tomate nini ndikaka mungu apamba je te dis ma chérie na comme na suka na comme pona lia il faut biloko la ngai uta na restaurant rive gauche et pas mami tanya ponga na lia hein. Aminata, au moins qu'on vende dans bateau 3e âge, eza facilité. Si on a maillé l'été, on a coué la berre. Aux hommes, les lots condamnés ngai, mais n'a pas ça qui a maillé pour benga maman. Si on moni que zo simba les sous-soutés, on a le monde le loca passer ça na te. Eh, ya. On sait que n'importe pourquoi il n'y a pas ces ça. Maman, idée on est ça nango. Ce qu'on bandela wapi parce que ngande ko mutu la ko ni ko teki souci eloko wana. Na dona zamba na ngana pima nyonso. Pour maman ya. Est-ce qu'on a ina ko sibir dans ngana za zoba. De bola muzoba. Hein? Ndela longole mama na mboka na yakina na ko mizoba. Bon maman ngwa sali pe nini. Biloko azoli eza ndenge na ye. O sala nini? Hein? Parce que c'est bon à osala biloko pembeni asilika oliate la mango kastangu ya lali boso alalite dangane azala baluki magenya to dragon nani babera maona ba dragon nini kunji voilà les mots qui convient les kunji protège fona tala kesi ah la ponga la lamba na ndako ya ngai ya solo wana penza hein aza maman ate non j'en ai rien d'autre aza maman on a choisi te Asa yanga kufa na sera ke capacité. Oh. Et comme il boye. La vérité. Te mais supporter aux a choisi. Non supporter na nini. So comme on ko kite zongi saye. Na lobi lo bana ndenge ni yo pesa ide ko ibo buto bana ide ke to bengi saye. Ida ko zongi se uta pe pa na yo. Do ba to bana ndeni. Poza makasta boule loba. Na lukolo kombo le ko lukela o malanga ministre communication ngapela lukelo le ko kombo po e posa ba idée original mo fimbo go beta eta ka nani kasi lo ba ti mama ça melangai aza mama so mi pozo ni saye eza pasi siko mwana moko lo bani mama mwana so baseli bloko na isanga eloko wana isanga na mungu na kati mama ozo sika na mboka Quand vous respectez, avant de ne pas vous respecter, à un moment où il y a un mot
azosala mpo mouvement na biso ekende liboso moto nayebisa bino ke akokotisa biso studio akosoutenir biso donc eza moto atindi ekwaya eza magasi atiti mputu moto asali tuna olisombo mpo aya a na mouvement bango bayebi kiseke dadeyo nanuna mona telibandoyo namona telibandia boye lokola modeo tambola tomona libandi ata basangisi mabandi nyonso RDC yave masumu ave shaba ekokanite nanuna mona telibandi lokola modero nanuna mona telibandi lokola modero monara kokipe kotambola tomona libandi abasangisi mabandi nyonso RDC yave masumu ave shaba ekokanite Putu na leki Nanuna mona teli banjoyo Lokola modero Nanuna mona teli banjoyo Lokola modero Modera kokipe kotabola Tomona libandi Atabasangisi mabandi nyonso RDC Yave masumu yave shaba Eko kanise Loke yo Papa na sublime Bon, na sepeli, na yokaki déjà chant. J'espère que na mona na ye bayaki na ndako babetaki chant. Na ko soutenir Bino. Kanaté na zo promettre déjà qui poso kota studio. On va chanter comme des lions. Yokali. Ils sont chanter comme lion et vous avez moulu. Je vois même un cri de guerre. Je vois même un cri de guerre. Merci leader. En tout cas, vraiment, la CP n'a pas eu de ça qui toko. C'est ça qui $500. Merci. Occupé kotambola tomona libandi atabasangisi mabandi nyonso RDC yave masumu yave shaba ekokanite sepelisa na nzembo ezani vie masumu vie shaba nana zwi idée wana comparer libandi na ngai $500 à Bino mouvement c'est à Bino. Nazo comprendre te. Soki na bengi. Je m'en avais qui tout à l'église, à l'église. On a zoya. Un moment donné comme ça, on a rappelé au maman Tindinga. Nazo koka ko maîtriser le son tes maman. D'ailleurs, on a les panayo. Au website, on a la passion. On a rejoint solution panayo. Mais la commis content vers la fin, il y a patience dans l'aïe. Par rendez-vous manqué commis trop tellement. Nazo qu'on supporte. Papa. Maman. Na yebelo ona lobate. Bolenge na bino ezo sala bino makambo moko ezo sisa nanga mayele. Kolobate ke nazebisa ki opamba non. Na yebi pourquoi nazebisa ki pour na solo na rosi. Même nga mutu nazo solo na mwana nazo yeba sisi lo na lobate elo na salate. Leki na yeko to bakoma mbwa embomba likola likambo. Bayoka na rate kaka pona likambo. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que lettre, lelo ekomi ya makambo ya rendez-vous. Donc il a changé, donc la raison est comme belé. Dernièrement, on a bien gagné à cause de la FC pour boiso bela. Yo sa qui terminé l'hôpital. Non non bela. Ah bah yo belé. Ça va être bon Rosie. Rosie. Maman. Tala. Tchouké. Rendez-vous dans le bail, hein? Ça, relation à grande soeur. Je te dois beaucoup de respect. Mais, moi, je vais te demander où est-ce que soit tant sur la bien à mon silence. Parce que, moi, je vais vendre sa maman Ernie sur la solande. Dans un mobile, ça fait mal, je comprends. Mais, mobile, il paye à mon repère. Il faut se rappeler autorité de mon silence.
Ça mon bal, il fait des fois il faut s'il faut imposer, il faut au salon. S'il faut crier, s'il faut parler, il faut le faire. Moi c'est la fiançailles, bon on a les balles pour souka apika. Hein? L'autre fois il y a aux là comme moi. Non, mon frère. C'est un problème du cœur. Cœur en haut, bon moi bon moté. Cœur en haut, cœur est bon moté. Surtout dans la cœur tu sais. Ouais. Mais bon moi bon moté qui frère pesara mingi na bon. Et l'autre ils ont bon maman casse ya mon andé qui frère. Qui frère. Mon tour vous à la frère. Mais le maman bolingo. Oui, c'est non frère, ça la frère mais ça la on commence à la pasteur parce que ngai na yebi ba pasteur et bazali on a dit frère Patrice Ngoy Musso. C'est un pasteur mais à sa vraiment autoritaire au niveau ma mester à ça la j'étais même mes pasteurs Badoum Petit. Badoum Petit à ça la j'étais c'est un homme de Dieu mais s'il faut éduquer azo éduquer s'il faut gueuler azo gueuler mutu. Maman na kokaka ko simba aussi na jototé. Ya ko beta te. Oui. Parce que nan bo balanité. Mais ya maloba pe na lobaka na ngai. Vous voyez? Na lobaka mais net ces dernières temps na zo luki pour to solo là. Pour gangela ye. Oui, na gangela ye. Ah. Oui. Au gangela rose. Moi par rapport à ma comportement comme qu'on s'affiche en mode de. Mais voilà, on a habité à courage hein. Même na so mon na fogam. De la monde. Maman n'est pété sur maman. Azan n'est pété. Té papa azate. Azata bimai. A dépassé que même même. Ah. Ouais. Nous disons on matangomba na habité sur no kita mkono nini. Problème ngonde ya papa. Makambo penda oza yango nde makambo. Là to sola en tout cas qu'on s'est dérangé qui pour les latter les lots. Non, je ne pleure pas mais je l'aime hein. Ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est pour le sola en tout cas ne te dérange pas. Merci. Bobo idée dans un de qu'on a parlé. Dans sola Nazala comme toi mobula basi. Ici là na watu yebi to yebi. Moi lokola nazwa ki Rosie aza confidence na ngai. Merci, merci. Mais aux frères, on a habité. Combien d'églises on maison de sacerdoce. Un sacerdoce. Pour la monnaie pantalon on va quatre. Donc si yangote, Rosie la bakina bando changer habillement. Pour la monnaie pantalon on va quatre. Bon, yem tazo changer na façon ya ko lata. Il faut que abakino azumunanga donc quand les bolo bien na babima nanga yango na sai na moi makasi minati cuir. Te ozo souffrir penza pour moi eza makasi. Gabu maboko milai mais eza cuir te pour na cuir ya moko na netokaka. Bon sur le côté na nzoto. Merci ma. Et puis mon otoka mingi te. Eza on réseau de renseignement. Nous a dit ça ma belle bateau batoka ni. Te azo toka mingi libande toki. Azo toka. Aza poète ninga zana comprendre. Omoni ninga zana à partir ya yende ki osala biso ki poto RDC ba biso monde entier ba biso ba comprendre biso. Donc osala tout pour le mouvement na. Donc yo kobukana na ngote. Donc ça la souple, ça la on a système wa grand poète cicatrice ba mate beta na yi. Ngamo na tindi yo na bitima na tindi yo. Oui, chérie. Batumsu bazala bonde wona mude wana parce que comme on est en musique mais so on est soutenir la musique c'est qu'elle la musique so on est soutenir théâtre ndi tout monde banana takaza basala ba SPLisa c'est parce qu'elle na théâtre ozomona c'est que yo batumsu bazala compliqué au mona et comme notre cadre bolingo bon en fait ngana to abolingo te na cop siko on est comme un cadre bolingo wana au mona a pesa ambo. Comment on peut comprendre que les garçons à Kabara Makasi? Aza quoi check buefo na pole en santam batambulaka. Nyonso bazwa batira ko amisa to sisi musana biso to sanini to kabula. Izala teke ngana zo linga ye ngana opese o yaoza na mo besoin pour obala ninga te ana faina ye azana makambo na ba fine. Ngana ye bi projet na intérêt mi biso to kende. Solo la na bien yo yebisi ngana boy ngisi na solo la kasi ngapi na boy te papa iza makamba mbongo iza makamba kop mo makamba kop basanso na mama msate moni wana e kuma ngana kena apesi mbongo kusila po eza la trace mo na te po so ko mo jonga ko mo sna e kuma ina rep boy bana na bayo timbela e sa bien dada yo za maîtresse ngati na zoka na chaka a parce que na yebi yo. Vous comprenez? On a artiste, on a rose moi si pamba te wa idéologie que tina zona chana ndakwa parce que na yebi tina opeso pe kopo parce que na yebi Mais
ok, bon, laisse-moi, pardon. Mais quoi? Zela no kinto ko ganga te. O mo ko ganga se ko so ganga sa mu kiere bisayo. So I pesi ba mala ngai ko mengo ba ngobi o mo na ngobi. Tango ya ka ko lukila nga buzoba na boya kana sino ko sa buzoba nda kwa yana ngate. O ndimi o bima na nga nda kwa yana nga. Yana nga kanya benga nga ko mi faze na kisha ko na yo. Tala. Clinton o ko sana. O boni nga na famille na kisha ko te. Famille na nga yana ngai. O ko sa lelo lukila nga sika na ebisiyo. O ko sana. Ngana le ko le se ko lukila nga place o mo place to mo. O saka na ngai. O saka na ngai. Acha mafio. Oh, look at la place d'Ebisio. Escogne ma fatigué. Omonio. Tala. Non, que sur apte pendant le lot. Non, que sur pendant ton collat. Shut up. Laissez-moi. On a tiré la rue. Monsieur, tu me connais? Yo, c'est quoi? Et comme tu n'as pas là, hein? Voilà maintenant. Moi, tu as sort maillot. Oyo qui s'en a sonné na balabala Chada. Écoute-moi. Il n'est pas dit la bengana ndako nanga ndo ozo qui s'en tout. Attendez na monyo boy. Il faut ozo qui s'en. Ozo qui s'en a sonné. Villageoise. Je t'aurai. Allez. Assois pour toquer. Ozo so qui s'en tous les jours. Là t'as beau toquer moi. Moi ina ko panzo libandi wana. Escroc fatigué moyibi. Buluna. Tokalo sakana faze a mobala ono ko sakana eba ko. Olinga ka epona. Faze a mobali. Olinga ka epona. Moyibi. Zolam. Kuna kana ndo Zolam. Na comprendre. Parce que le Zolam tout ça, on peut fixer rendez-vous. Normalement. D'abord on a Carolina et pas y avait na Justin Mayaya. Ezaka na lemba na terminus na Carolina. Ah, so bien à expliquer non, yanga fina na mwana lemba. OK. C'est bon. On appelle ça bien. OK, un bisou. Merci. Bon, kilo lamba. Les $100, ça va? Ça va bien. Très bien. Très bien. Merci. À quoi? Ça sur la place, nous sommes venus pour expliquer mon campagne modété. Nebi que bino bosa ba ami d'enfance naie, ba camarade naie bosa la naie, botambola naie, tout ce to polisi bana. Pour l'année to tika biso bana nzo to te ya juni. Mwana na ye moko ya mobali bobo azomona papa na ye na hotel na mwasi. Même bino moko respect en tant que papa et sa wapi. Comme si on a vendu. Nazo iba ilo na ko sala te esika za te na moni ba garçon moko ba koti na ndako na ba locks ba to moko ba ta maboma on to luka président o wapi on to luka président nini président modéro mon ben na ko mi président ngala vino on a tika ko ndimate na la première dame mon ben na ko ma ki président ba ndam ko nini
Au lieu d'être président de la République, président d'un musicien. Mon héros, pas père des enfants. Il y a Johnny. Bossunganga. Bossunganga, papa Simizé. Maïde comme il y a la souka. Johnny, na été sur les candidates ici kawana. Parce que c'est moi qui comme mon papa na hôtel. Moi na pas que côté hôtel. J'ai plus moi na été sur les candidates nini. Moi na za beaucoup la papa. C'est un grand garçon. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas encore marié. Au monde, maman. Merci. Ce que ben ça biso parce qu'il y a une importance dans biso vis-à-vis de Mbana. Tout ça sous ma camarade to commander famille. On nous le bureau et ça ne peut passer parce que au qu'on la sous pas un an. Biso to na tongo midi to ça fait que journée moto benga la tête tout le monde en a été. Alors na nyonso yo biso to zuka bonne note. Donc ça est nécessaire. Tout le monde a eu, mais tout le monde a eu, à changer le comportement. Mais je vais Johnny, à reprocher. Pour mon bal, il faut déconner les bandes, il faut reprocher on est là au Moro. C'est qui n'a la chasse à l'ibala, alors. On a la chasse à l'ibalité. Mon maman vit à Nakolba Boya, n'a pas déconner parce que aujourd'hui on a pu éviter tout le monde, tout le monde a s'étonné. Peut-être à propos les Canaïens. Ako bana l'exanga ta una mela ba flatte kuma na mope papa Simizé ngai na mobali na nga to sala ka téléphone ya modenga la ko yamba yango tout comme ndenge ya yamba ka téléphone na nga mais ya modèle ni suna sima téléphone na au monde la vie ce qui moi sina mobali babala ni au monde nga Simizé to vandi so to vandi boy Simizé moi sina ngai ko servir la biloko so to vanda ka boy monde to vandi so to vanda ka boy to lela ka boy totikala kaka boyi mukolo moko kolongola kiti awa a changer wati pa yo mamozali to mo na position wana libale bano bebe papa yo te mais yenda changer position eza ko lokola nga ba changer la nga position to bana mfanda bombe moi ça changer position a reprocher na loko te ma changer position yaki bongo parce que ngane mna kanga ki voilà bilo msusu donc mais eza bon mais pona biso toko solo lana ya modèle to sonné na makambo oyo yebisibiso mama yo za mama na biso et vos apaisements qui ça moto ba soni kaka na donc photo tel boya c'est to ko soni na bana ne moi na ko teno tel vraiment peut-être les soba ba kamana ne et puis azoka ta soni te akuti mona azopesa nga rapport ya Johnny nani azo prévenu ko benga ya modèle azo prévenu ko benga nani mona na ye adversaire nanga na ye ba te na ndako na vana na ba adversaire nanga un parent. Franchement, nazo ibate za parents ya ndenge nini, papa ya ndenge nini, azo benga moi na adversaire na ye. Est-ce que c'est normal? Moi qui va sentir mon ami, on nous vient tout ça la biso to ko pese conseil. Dans za la ka kongo et ya ko la biso. Ya ngo ya ja ngana muni boya. Mama kitsa moto fa to linga tebe. To linga za la libala boza la bene boza biso to ko vérifier. To ta to linga te modero acting mato ke tsala mabe. Parce que na mon za moi c'est malade. Mingi biso bazu ba siata mo itero la. Ya so muso na timwa simbali foko to moi na mobulu wa bimi. Biso ko na biso ba no ça fa malamu ekendaka ko ya likolo anie. Ndenge nazomona ngana sana kusa libala modero ndika so stepela te vina ngana na ndako me vina ekomi misino ekomi ya libala. Bolimbisa ngai ndi na taraki bino na maloba omela nini? Lukambo abia Yesu kana peka. Yo bien ça. Olingi papa na yo bomanga. Yesu ka sana sa mama zoba. Ngala sa mama zoba te na sana misu na zomona na sa aveugle te. Ngala yebi ke yo sana semi. Tala nakende midi à 14h te nakende kutu ko tungisa mutu na ngate mi yebisela nga parce que oyebisela nga ke nani le mboto aza mobile aza frère ya solo donc a sali yo eloko moko te soko semi yo sana ngozana nani Rosie zemi sana ngozana nani mama pona nini ngozala ndokiko ya solo na pena na betela yo histoire na nga na yebisa yo ngai na boti bino na batata mibale na banda ko loba nango pona ete ya yo un jour okoya na likolo nga na tambola ki nango te
mais yo pe mwana na nga lisusu okoti na buzoboyi mama yebisanga mokolo ose mwana zana soko lingi na salo mabe te mpongo na kolinga te libala nange kufa mpona mutu oyo atie ose mayebani te mama nazono bano bien bala mpona nasala nasepela bala mobimba babala yo na lokumu babala yo babakisa ngombe litaba likolo yo lokolo olingi obungisa nzela na yo kaka boye avant papa na yo ayeba makambo yo moko na ndenge na yo miyebiselanga deja mpo ntango na kosolana nayebi nini na koloba na ye nani atie yo zemi nazotuna nga atie yo zemi Rosie olingi na memele ngambo olingi na bimisele mona ngo na monoko fandana nani atie yo zemi nani atie yo zemi Rosie nani atie yo zemi munoko no pe funga mafufa na kiti munoko no pe funga mafufa na kiti Rosie ngana so tu no ke Oh, c'est que ça va. Oh, c'est que ça va. Papa chéri. Ça va, papa. Bébé. Mon bébé de moi, chérie, à maman. Oh Nini, oh Nini. Comment Nini? Ah, tu ne blagues pas jusque là? Qui paye ayo? Ah, tu vas pas qui paye en gâté. C'est la famille, on libota ma belle, on libota ma belle. Boutcha bout. Bon, Mercedes n'est pas beaucoup d'accord non. Ah, les amis, non, comprends. Qui paye ayo? C'est pas jusque là. Non, non, c'est pas. Ah, mais non, tu l'as, ces amis, ça récupère. Oui. chauffeur. C'est ma voiture, monsieur. C'est bon. C'est moi qui ai acheté ça. C'est moi qui ai acheté ça. C'est bon. Bah chérie, limbisei. Chérie. Baby, il y a mon fan là-bas tout à l'heure. Est-ce que tu comptes ça, papa, ça n'a pas de papa, chérie, tu n'as pas de Osa orgueil. Papa, des Osa orgueil. Yo. Papa chérie. Olha shawarma. Shawarma. Na fitala mnene. Maman na yo, ok. Maman na yo. Ça finit yo maman na yo. Maman na yo. Maman na yo. Ok, maman.
Yo seka. Aïe que songa ça na mbongo ngana boya yo. Wana. Oh, là ça fait tête. Olestere, cimenté, bétonné. Ya. Bye bye liquide. On s'en va. Ah, et puis yo attends moi attends ça normalement. Les swing là ma casse. Donc il y a des bottes à la bino, des bottes à ma belle botte à serpent. Oh, les bottes à serpent. C'est que pour ça comporter bon. Tu vas papa ndeni yo kaka boy bomba aye abimaki abimaki ngapi nazozilika na yebise kutu nazwi mwa cope mobo ana donc wasungana na batransport kuna moninga na mobo Aimé Poitiers azala na France Aimé Poitiers aza na grand frère ne moi aza na États-Unis kuna Dodoli Poitiers Dodoli Poitiers azosala ba ONG awa ONG ya kuedaka bato voilà siko mwasi na ye joli kosimbombo yende mtu azala kwa directeur awa na zone ngacha bureau na zone ngala lukana super to na terminus nde bachango comme ça na fane kina ngana nda kunde papa na benga ki yolobi omoni meri na bisho ya shima wana kwa yaki de na bandi kubenga bato na bengi Janice Peti après na ye kubenga mama Nicole Fienga mama na Sephora Fienga Lujayamo na Pamphile Fienga fichi millionnaire balubi peke nanu fendi mwe kokite na jele na fendi mwa bengi papa na benga kienda lubi na ngaya leleka nenda kunga kushibaka mbongo wana kutiza mama mikepa naye menga kutala yo boyi na mona kayo ndire bukokana na Louis Kafwa batu bakokana batu mibale hapo moete mama santé bien. Maman bonne. Bonne santé maman. Olala ina. Azanjo toza makaseti. Bonga na job bel. Belite. Jo toza mama. Tengana tuni kaka na ndenge teke ubela. Posa mo toko mo ta job bel ko mo no bel jo to kokonda. Keke ngantonga kasingana za mama. Tenga ne batu bojo ya kamikonyoso. Biso toza ba mango kasitango mususu. Soko maona zana likilo mpona yaka na yei lelo na jongi lelo tango mosusu batie loko na joli afo fo lokwa mvwa moko boye mama na kokate mpoza soni oh you sala kabongo ngai na sala kabongo te yo moko za muboti tango mosusu ko moni mona jo bota te ngai moko na za mokolo na za tata na kende na losambo mpo mona aja mabota za te lelo yei lobi yei lobo kuna lo yei te mama makambo wana na libota PDG la mbokolo moninga manatino tata la Cecilia ezaka te eleki na libota Aminata mama yaka na joko comprendre c'est makambo ya koyebisa ile makambo batu bongo koyeba yaka na ebisa wame mangai wapi siko mupa ya batu siko zo solisini nazana boloko oza boloko te ngai nazana boloko na yebi ko za boloko akende ayaka lisusu awa te akende ayaka lisusu te boni tuzana lusuku ango boye nini mwana jolota mabebo ye bujutika ye na mpoto boye te yo nani lina mayombo odete lesa yo mwana mpoto ajo tambola kesa eloko mukusa wa okenda na mpoto te mama e o pesa muninga ya bojoba ojo pisa muninga tolite yo moko la timasere bongo ya eloko nini jo janga pala mama e bozana problem mama likamuni tika yo ba monela yo ngaite mama nakende wa boni utiko nini osolo banga ba ngai na bandu ni mboka tatala yo na banga te pe ngai na banga bakongo siko obanga ezali kama obanga te ya mpo ya jo mona lokola te ya konji amaza mobali ya lingite ya koma mobali ama koma mosi poni mumakele lomba wana mono ya komi mama ya mesiri ngai na ya ka mesiri kuna epai na bino mama kuna bayebite mamu ngai ya ko be mesuni mamu ngai ya ka mekungu mekungu ngai ma kompa biso ba mango be ezaka epai na bino babenga ka mekungu mpe akojo atanga mosusu mono yo jo mona ngai ko seka na to boni aju biloko wana ju etena fufu ati ameti ango boy na maboko ameti sika aju eloko moko
makayabu ngai ya makabo makaibo adu makaibo amike mike adu otela ngai pe ngana ya zambe za ngate ya koluka nyama ngoni mizo totala ngai ojo tala ngai ngisa mabe ojo tengola ngai mama na ngai merata ma malini pardon mama boni ozana mposa na loba na moto na yo oya memaka yo na ndako anganga te mpe bajo tala jo seka taela ngai basi oza mopaya nini mopaya te mekolo nyonso awa yo tala ndeko na yo ya mobali tala mosi abebisi ama njoto ebebi ekomi kou ama azalaki kopakola bautambela sika ya jui lokola ya jojwa oyo na ye apakela mpe ama yo opesaka moninga na yo autorité na yo na baboti boza bato moko tika papa bato avandi na ye bon aminati soki lingombo ye luba na ye papa lekaki mama fingaki ngoma joko koloba te mpo na jeke bakoma kobetela ye jeke mikolo nyonso moninga na ye aya jui ye mama lokuta mama na arma oseka kasi moto mabe kobeta zeke lingoma boni ye mama na arma betu bakongo betu ke voande na éducation comportement ngeme ku afficher na regretter na ndema kiteke yoko yo kanisi ngai na yebi kikongo aleta te nasala kuna mbula jomi na mitano soni mama soni na ndako wa batu mbula tuku mitano na mitano na bandi nasala mbula tuku mitano na mitano boni mekolo nyonso mwasi abe na sakosi bajo okende kobetaka njeke lingoma ajwa mwasi mosusu te lingoma atala ngai te nana alati me mpende menene natiki boyele natiki boyaya te oni boye mama nini nango boye oza ndako ya yama nini nango zokoloba na mosi ne boye ete makambo na bango etali yo yo teke nzambe mnapesaka bana yo kasi bato nyonso bakobala na baboti mbala moko bato nyonso kozala ta pre 10 ta pre 5 ans yo bini ezolekela osotuna mwana mobali batia biloko olingi kolia te problème no eza nini bo papa kobomanga sikoyo te kosalanga boye te papa s'il y a un problème je suis là je suis ta maman dis-moi yebisa ngai mama likambo eza boye ezongisi boye silence na yo ekobomanga na tension oyebi ke nazala na problème ya tension bobo qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien. Olingi siko nasala ndeni mpona nini olingi osala boye papa estoma ezobeta nge epai tension oyebi ke soki ebandi ngawa kaka yo moko moto okomaka mama kosala boye te mama kosala boye te bobo s'il te plaît loba na nge eloko nde ezotungisa yo maman oui papa sina koli koli obelaka batension na yo oza na makambo na yo ebele nga akolinga nasala loso mabe te na badire na nga kua wala okanga bilo na nga nakende mbala suka eloko wana ebima na monoko na yo epuis surtout na makanisi na yo eloko wana esa emasusu te kasi nayebisa yo okobima na ndako oyo mokolo nzambe akopesa yo mwasi na yo kaka ndenge oza na fiancé na yo wana obali ye bafiancé te nga mama bafiancé na motu nanga eza esu te problème eza nini loba na ngai papa loba na ngai problème nakobela te yebisa ngai problème eza nini nakolinga te eloko etungisa yo papa malade ya motema eza malade mabe kobomba likambo na motema yango moni bato lelo bakomoza kosala ba AVC problème nini yebisa ngai maman tu es une très bonne femme c'est pas parce que tu es ma mère parce que tu le mérites merci nga mokonzo mwasi lokwa yo mama nayebi te wana na caractère na yo nayebi te mon fils moi c'est pourquoi non maman tobetako masolo wana te tobetango ku te nalingi kutu koyokango te kobetelanga yango te s'il vous plaît maman nanga baboy je sais que tu aimes beaucoup ton mari qui est mon père mais sikoyo papa akoso mpona ye papa akosanga papa wandokende akomanda kosala bavie wana azosala mpona bavie nini non maman tu mérites pas ça
Mon amour, ne me laisse pas comme ça. Moutou eko soangai. Si vous avez un problème, mon papa n'a pas de salinga nini, azo salinga l'ogote, azo chambre halal, azo salinga l'ogote, tout ça n'a été, tout ça t'as un problème mon côté. Mais maman, tu n'as oliati, tu n'as mal à l'aise, tu n'as zolo bâti. C'est parce que na mon papa na moi si monsieur. Papa na yo. Papa yangai. Otala ki bien. A mon ngapé. Na moi si monsieur. Et puis, maman. Ah merde. Moi je connais mon mari chéri. On a le bas pour pousser dans la commande, tu places pour pousser dans la commande. Bébé na yebi papa na yebi kasi maman, on a yebi ça yo. Pour pousser dans la tanga là comme soit. Je me limite là parce que je t'aime bien, on a pour moi mité, mais là pour ça qu'on va foncer aussi. Dis-moi on a yebi ça. Je suis pas un gamin moi. Je suis un grand garçon, je sais voir le bien et le mal. Je sais de quoi je parle. Maman, tout à l'heure, il y a un boy. Et puis, il y a chéri. Chéri. Et ça, imagination, mais je l'ai entendu, mes oreilles ont entendu plutôt. Donc, maman, moi, on va venir à papa. On a ça, la binoni. Boy, il y a un nandako. Hein? Dans un vexer, na yo. On va mettre sur la boy, maman, pourquoi? On s'en va pas. Hein? Yo kali sura mwana ngulu te? Yo li sura mwana ngulu, yo kali sura j'ai eu de limites. Et là où je me suis limité, ne me pousse pas à être solo la nanga. Solo la moi sinon. Et loko nini oswakate pa nanga. Oh, adversaire. O solo nanga. O solo nanga. Otongela ngani? Otongela ngani? So linga te lobela ngai. Nakanisaki na ye kozwa na za na esengo moko pa na yo. Pa na yo suna ye na problème. Yebisanga nano ke makambo nyonso oyo bobo yebisinga eza na kota. Nana to yebisi nana pongi. Nana pongi. Nana mungi nomti. Elo nizo mshinga na mungi. Uza olala te. Nazo lala na dake zonga na pongi. Oh. Oui. Ah, ya tendance to mkasi boy. Hein? Oh. Ezali, c'est quoi? Asoba. Quel soba? Nazonga pourquoi? Pourquoi nazonga kaponi? Nako kiripe na libanda. Pour la libanda to mona bayuma na yo. Et non on oyo lingaka moi c'est sala on va la sala kate. Ezaki erreur. Ezaki erreur. Ezaki envoûtement. Mwana na yo ya mobali ya moni yo. Et loko nini ozokotela mto abo. Ah. Mabeni na sali kwini. Hein? Madero. Nazo sa l'effort ya kozala sage femme. Bobo azat vexer na ngai. Pourquoi lingo comme ça ngai sans? Nandima te ngam na botaye. D'ailleurs ngana zo comme ça vite ya comme ça kadari. Ziki na mwana s'il te plaît. Mokola ko bala. Akozana foyer oyo akosala yesu ko tozo meta masolo ya foyer ya biso mibale. Pourquoi tu me fais ça? Bonne maman. Ngai naza moto. Kokoma mokolo mpona banda utantanga te tango oyo eza kitoko te. Mpe ngai nalia te. Olie te? Nazaki na bandundu ntonga boye nakei mai. Ngai moko na lukimbisi na ngai boye ti na lubui nasali liboke na ngai nalei. Tango mosusu tata na bino ayeli ngai mo eloko mo beya mo ambila mo eloko boye na jolia mpe awa ngai na nyoko manandaka mona na ngai lingoma. Awa yo nyoko. Mokolo pe ko banda boye kolia te ngai na kuvato na bela nkandi. Mama Zela. Yo bana tongo ngo ba volie te. Na kolia mpeni ya jolamba ka belamba aramba na ye kuna ajo gipena ngai. Aminata. Tika ye tata banda. Mama fanda na te, fanda na lukati. Fanda na Zela. Aminata. De. Mama banda tongo aliete. Pona nini? Mama c'est nini? Banda tongo mama aliete pona nini? Maman elle est chérie. Na tongo abaki oli avocat. Ndiko ndi avocat tina wenza terminus na sumi l'avocat na mapa. Na miri que zanda na. Biloko yo tiaki mumba. Na tu mumwa te. Ngana za mo site. Ngana mo site. Sase oyo ngai na kende jando mpinga imoko na somba yako ngai na ningina mona motema na ngai mako.
Chérie, tu lias biloko nyonso na kuna ye. Lelo na lami na kuna ngame biloko nina tse munga tipa ninga munga belete. Mama bo siko na senyo yo liete mama. Mama. Ah mama. Kolia mota kolia na mposa na yeye ya motema. Sikashaka mota yeye na mposa na yeye ya motema te wana ngai na lei elako. Mama, oliete. Ingoma yo pisa kanga imbanga ngai mako na kenda kachanga. Mama basi baso tuno kezo bono liete mama na ngai. Mama. Mama, oliete. Tata, tika na no mpo motema jo beba ngai awa. Yo moko tala mosi. Mama zalie kasi tala ndenga ti awa be. Bongo esali ni. Pole. Mama, eza. No so be mabe na ndako oyo. Moto arobate lo sala ngai eloko boye. Jo abepe, lukela ngai bepe awa na kisasa bepe zate. Joela ngai beya awa beya yo yebi me kumute. Mama. Ozalo pa mosa libala te mama. Mama. Tata tika na motungisi bana bazate na ndako. Bana bazate na ndako pe mekolo batungisa ka. Sikoyo mama, je n'arrive pas à comprendre. Problème na yo eza nini? Olobi nanga oliete bana tongo. Aminata ye yo bokilo na yo. Ojo mona ngobe kitaka. Mosi na mobali bino mibale mosa jola tabelo ka mikuse kitaka. Bana bazate. Tango mosusu ngai na za kuna na sambe bino na mbasane. Mama. Bisu. Maman. Maman. Ezana koti te kasi. Et puis, mbonga ngoni na kokabola na pesa mbonga kolamba ya ndako na pesa na yo ndenge na. Bonjour. Ça va? C'est comme ça t'es. Non, na ye. Et puis le samedi. Ah, le c'est bien. Ezana libala te. Ah maman. Yo botate. Maman. Voilà, maman. Soko na mboka bupaya. Bazobina na gauche, yo pe bina na gauche. Okoki jamais okota vie privée na ngai. OK. Mama, yo kokota bongo ndaka moninga yo kokota bongo ko senga nzela te. Maman. Yo sana ndako te. Ofanda kesika. Mais c'est quoi ça, maman? Maman, boni boyeko? Hein? Nini boye? Hein? Ozolukela nini? Hein, maman? Boyete? Oza comportement nini? Tu es chez moi. Et puis ozolika on dicté. Hein? Est-ce que ndenge wana? Zamota moneno ko kubana. Kasi yo linga kufa. Olingina kufa. Hein? Olingina kufa na papa. Mosi mususa za kana ndako na yapa. Yo Boni boye mama. Etalio. Ou bien zonga mboka. No jonga mboka mpona ni. Okozonga mboka parce que comportement est pas na ngana e ko simbate. Dinga monga na za mabe. Na lobi okozonga mboka. Yo empa tia yeke na. Mama na lobi mama ozoka te. Mama. Ozoka te. Ozoka te. Mais kanga munongo na yo. Ngai okangisa ngai monoko. Oui. Ingoma. Na bi kanga munongo na yo. Soki zemi na ozwela ondako. Question ni notuninga na ajo angana ko banga zemi. Moi je suis responsable. Soko suis zemi na ozwela ondako. Ibon banga tate. Na bangalo ni. Faut entrer en préservatif et cabou. Faut pas se noter na moi ça moi non. Et bien maman ma vie a nganga ni. Tout ça ndé. Arrête. Oh. Oui. Aux hommes, c'est normal, tous hommes, ça beaucoup. Bon, la tika est ça, comment on aussi récupéré. C'est ce magie. Il va plus au cas. Oui, qui m'a dit. On a la bobo, on a l'équipe. Naza papa, mais naza souple. On s'attire sur le matin. C'est pas des 45 minutes. Quelle alliance? Mais oui, on a commis déjà pour les sous. Non, nous sommes Nalia, Namila Molo Moko, après. On a déjà forcé les sous. On a forcé. Oh! C'est la non, c'est la thé. La force, c'est... Et bon boy. Tu as le mot cassé.
Oui. Après. Bonjour, Boli. Bonjour, Boli. Bien, ça va. Ils ont ta mère. Mais ça, ça me Gazati. Tu vas continuer ce bête? Non, tu peux eu contact na Suède. Papi Chamala. Papi Chamala, garçon Suède. Lydie Stock. Ouais. À production na toute la vie pour te mettre les chansons moko banini. Lelo yo lukile. Ouais, là ma solo na biso ndula mwana. Pour dernièrement na kutsaki na masa na ngape. Masa ngamo shadi ngalibwa. Yasa na Turquie. Bah c'est tout là c'est pas body puis babima déjà. T'as comme na biso mwana. Mais alliance ça solo te. Ah non mais j'ai solo te. Est-ce que c'est maman? Non. Non, boye beaucoup boye t'as la mossa mon konzi. Et saline. Kimbi na ban na même kit. Non, ça prend des compteurs. Mon mouvement na te fonctionne. Ezanga. Mais bon il fonctionne boye na ban. So lingi yonde. Obangani. Biste mère, bo sauver continue na bataille mo mère. Kama na hivi pesa za. Non, ata pesa za pour maintenant ko na mo sa grand frère na ngati poza grand frère na ngalide na ngoma de grand frère. Parce que yende mutalisa futi la mama. Yende mutaf. Bon merci pour bana. On va kito. Na kozo la production nyonso, on na kombo na komso na kombo. Ici non, so no sa iloko no sa na c'est pas non. Est-ce que ça mukolo, ngapi na mukolo. Na hivi ni tout ça. Excusez-moi, la gueule café, la numéro position. Excusez-moi, on a reçu le route dans la salle. On a ça. Mère. Ok. Mère, excusez-moi. On a ok. On a ok. Ok. Ok, c'est ok. Elle est belle. On est ok là. Elle est belle. On comprend là. Zonga. Mais on a soda vie. Malin. Toi, il a ce que soda m'a cassé sur les arbres. Sans esprit. Mais ces arbres. Ayo mtobunga lolo tibiso. Ozwe pesa bokabona. Ya nazwini ma problème si problème de naza. Donc on a maman naza libanda na. Yo zanga des problèmes. Yeso ay atanga boy. Ay boy. Ya ndo mona ngama ngwe nga na vie. Na yo zwande mayela pe. Naza ya na ngabengani nga ndako. Etukia kangengai na na Clinton na chambre na ye. Mama kindeke silite ata yo moko shada. Ata moko samulo ndeni nyo. Ndio na component na yake apporter na santé. Apporter na santé ko yanga après ana ngapia mingi. Oye baki ya osala. Ya sambela kana mingi. Ne biso ki démoni poseki ngai na ebité. Sondi na na chuke. Kumba ino azala frère. Est-ce que là les autres n'ont pas mis dans balabala? Musiciens on a la bozai na mbongo ok bande de ça comment on a bandé c'est les pays qui comme bon ya ça ya non faut quand même respect ça a raison. Ba musicien pas femme ya classe assez ngona. So les musiciens sont ba musiciens aussi ba sala combo. Oh ba si bazali. Donc on a na sega kama na na bana tapuna moka et si baté ya no mo kuti o yo landi obangete bo absolument na tata kama na vraiment tika na yo awe simbate ona ngam na izo simbate ata lelo kati lobi simbate passe na okoti la biso Clinton awa pardon mafuta nanga kama ndo mona nga kama na liete esiko la les ate na ba mbulo no suka wapi kwa mae tika na yo omoni ngam tuna biso ana iwa yebiso te place a olala ezate ona na ya mo kolia to pesa feo kolia esimba te akuja na yebiso moni awa lia vraiment ezate na boita ovanda na na koti mona na kiota kisongi c'est pas ko kota na ote oya ben seste no awa pardon na tongo kolia boye oye non na poko ko pesa pour les un problème que si ko tient dans mutu nokola la wapi nokoma faza mais maman on l'équisse limite ici dans la vie ici quand on est là hein tu n'as pas une chambre ah on est-ce que on peut mettre tout dans yo
longwa wana longwa oyo eza salon balala na salon te mama pongi awa na mboko ozotala ekra ya monene boye mama nani olesanga eloko nani akolesanga eloko nani mama yo nde ozobangisa ngai bisa elini ozonanga na kati ya ndako oyo non chéri natia moto mama keba nalobi yo chéri alekisi mama yeba yango soki ngai nabengisa yo awa Voilà. Oh, ça c'est l'esprit du village. Maman, au monde n'a pas cité. Ok, au monde n'a pas cité. Yo tu as la gage à 2 ans. A tu as la gage à 2 ans. Yo. O tu as la gage à 2 ans. Ok, là voyage pendant 11 ans. 11 ans la voyage de la maille. Hein? Moi c'est monsieur Taboko là pour son éducation. Moi sango nani. Na lobi na yos. Moi sango nani. Ah. Donc papa nga zana zala ki zoba ka ko fanda mwana lokola ngai. So na ndaka yo. Ndelo ngaza nani. Ya. Mutu musumu tabokola abokola ngai. Motango nani. Élysée Musengele. Tata mo Élysée Musengele. Ta mo si na bokola ka yo mpo za mo ndeko na yo. Boniko, boni. Kendeki mo bembo tata na yo. Mobembo ya 11 ans. 11 ans. Bazane lokote na mboka. Maman nazo bisayo soki ngai naza ko aider yo. Eza kaka po nazo reconnaître que oza maman oyo abota ngai. Et puis soki pona mwana mwasi ote nde ozo na Kinshasa te. Ndozo na kata ndako. Mwana mwasi oyo muta bonde linga pona soyo. Ya kakindeli wana ngai lingoma. OK. Pona yango mama ozokanga biloko na oma ndako na ngai. Oyo ndako ya mobali na yo te. Okobima na ndako na ngai. Nalobi. Elle doit sortir de ma maison. Ou c'est moi ou c'est elle. C'est ce que je te dis. Car on est dans le lobby, boy, maman, je compte jusqu'à 5. Chérie, s'il te plaît, on limite. On limite. S'il te plaît, ça va. Non, non. Okomana yona mosi mabumu kwa base bali yanjali kunjo bebo wana ni lingoma wana ni obo mangai bima ndo kuna ngai obo mangai na bima na ndo bima chérie s'il te plaît tika oko bima bato bajoyo na lobi oko bima na ndo kuna ngai kena mboka bamboka bisika ah tika yo osanga na ngai hein osanga na ngai yo mama ya nani yo bokola nani hein ngana yebilo za frère non bisango za frère en Christ obangaka nzambe oza c'est-à-dire na ebité okomi na niveau ko tia mwana na nzemi na ndenge nini papa osali eloko te lettre baloko betela nga lettre wana rosi soki rosi aboye oya kopesa nga lettre ti lelo nazota lettre te mais comment yo okoki kondima lettre yango kutu na namona te mais okomi ntina niveau kotia ezemi nani rosi makambo na ye famille nyonso efongolaki miso ezotala leki na nga grâce azaka na Suède grâce azaka na Suède mwasi ya patou mobali na ye aza médecin et puis aza coach monene na Suède mobimba Fioti ngoma kuto azi mwana na ye aki kopesa epa na ye po Alex a coacher ye po azala joueur ya malonga lobby mais yo ozwi otie mwana zemi allez donc epa na ngoye kokosa za frère mais na se ya butu otosala ngoma minene ata yo moko nzamba ngo bokosala eleboye maman d'abord ezala pasi po kombo na ngande eza sali je jure devant Dieu que banda na eba mwana mwasi ngatu kinatika na simbete na nzoto oui na ebi nzoto ya mwana na yote kaka ndenge na ebisa ko ngana banga nzambe et puis na ndinga kité to sangisa na nzoto avant le mariage donc je suis étonné et déçu na makambo zo ebisa nga eza yote
Mais nga na kana bala mwana yo na yebisa yi Rosie na rotika la méditer na yote soki don na bali yote. À ma grande surprise, la monde joué bisanga mademoiselle mais qui boya binanga o dimi ko tout que dans un frère en Christ. Papa limbisanga limbisanga nga ko tuti na benga kiyo na benga yo na komikiti sa pona yebi kitam soko ko solution bobo soki ezala kaka bobo pona efala ko lukonde na décision alingaka yo kisoso neti na église papa limbisanga nzambe oyo bondelaka alimbisanga po balobaka bakanselaka mosala nzambe makambo te oyo asali te. Et puis même moto kaka normal oko kansela ye mabe te eza lisumu limbisanga papa siko bengo te msinga ko appliquer kana telemi oh bakasi na bengo na ibisa kina lubino nde mampa oganga peza te yo zala bo makamno se futata ye ba futata yoka siko likambo ezani ngana olinga ngana lungola mpona obuta na ngati ya blanta yo mo blanta no buta na ndeni suiza kututa ya mwana na yana basiku ya papa ba ono libandini po mama mavi ya yebinga na za disamo sabo sile okomisko tina niveau na ndeni na papa na no comprendre pitinga muko banna bando sala calcul na bosani yo kwa mo mkete sunia o se préservateur ngango papa mubaluka makambo vraiment ke botsa mwasi na ete ayo changa zemi donc za ta mwana zemi na yo luka na pesa on a tika na ke s'aimer trop et ça lui bien non c'est pas un problème mais ça n'a qu'à passer na moi songa na bala un jour vous savez bon, c'est Dieu qui a voulu et puis je suis vraiment dessus. Ça n'a pas passé, merci maman. Nani ko na lela po na linga Rosie na motema moko nga chuke. Na loba na va na Rosie na kosimba Rosie nanga les jours où nga ina kopesa bino mbongo liboso à l'état liboso nzambe boyebinga partout. Merci maman, merci. Merci papa. Merci. Rosie! Maman! Yaka! Jésus! Olingi de yo za sire soki fanga oza sire so mwana yo na koti na cercueil yo kozana mama mususu bana kobenga mama akomana ko supporter buso bana yo nenge ngamo ko na so supporter yo za sire asuni pour nini fallait pas comme aboyer bon yo mona ndio mwa mkete sulia tata zaki tunga je tout ça nini tata penda yo temela biso nde to bosani tokezela bosani lokute tokezwa bosani ki kutala soki baza kuyoka bile bayukani yo kosilaki ona kendaki l'hôpital balobi nazana banyoka na me antipar sikoyo uzana zeme nayukiko ngana na zeme ozalaka yo mosu ovandi kofonde makambo ovandi ofonde makambo na naza zeme nani afonde makambo naza kuyoka bino na nelawa tatana bobo atenga zemi yaibite pona nini yango atabandaki kutambula na zemi naye alubina kusoki kangu nyanyale nanzotu nayo yaya nganya kubenga komanda lola na bengi demar kaibisa de place butinda lisusu loku te soki butindi mbongo ba akulungulangu zemi okukenda zemi oyo soki ilungu okukufa nango nakukenda kutika yo lubi bandedi tuza kukenda ozaka na mama yalubina yo bandeledi ulingulinga te sizo na ndako oyo te tuza kukenda nalobaka likamso oyo koloba suma yo mutu olobaka sina tata wana sikoyo tata sini ye nozemi bandedi tuza kukenda na ibiso nga moko indeni okesika moto ekomosusu bakoke elongolo okufa nakufa kwani nakuvokula tata boye mpe opa tata
Nga naza kunyoka mapana mimi ukenda kuzwaze mpaye tata mbimba. Toko iba musokiza yana. So, naza kuyoga bino hao. Na ya kikala. Lorsque yo sobiso to sola fu ka muso to beta tata. Lelo no bisoka reserve bagate. Lelo bisoka reserve bagate. Ya bi reserve linga kamute. Naza kuyoga yo. Rosie, pona ni bosoni boye ko mama. Ngai kutu na bengi chuke na ekitu yo vandi o chuke mtavanda kiwana. Ngai na bengi e croyant que yende mutachi o seni. Nsoko eza na ngomona mobala batute. Nsoko ndaza vraiment vrai frère en Christ. Yo ser ndombolo. C'est mama. Sunganga. Sunganga. Sunganga po muninga na botanga na ye, boyo botanga na ye, bo sisi classe lelo chez la vita ye wana za na France avandi na mobali na ye. Chez la vita avandi na France na mobali na ye ndeto lwa boy. Manuela Pelenda ye wana avandi na Allemagne na mobali na ye autiko bota bébé na ye. Yo muninga baninga otanga na bango bango avanda stable na foyer na bango. Ya yo ba chiozemi kita enceinte ayebanite. Nana chiozemi. Mama mobimba lokola yo solo ko yeba mutachi ozemite ozali na sa kwiti bachele ko value bala musaki na sotu na yo bon ma pas omele essence o ba mele sa ki essence siko eza ya nani kasi rozo mitala apenza na miroir rozo miroir lokwa mo sinyoso ta oboti na douche o tika ni ndenge na botela yo o mitali ozaka mwasi Mais pourquoi vous êtes là le là mutu moko azana azokungisa ba sens na ye nyoso ya nzoto. Il est solo pour des vrais. Oyebe mutu acheki osemite. To boyine boloba ye oza mutu ya makasi. Oza ndo mama. Oza quitte là. Uzali mwana na ngaya mwasi. Libala yango tangu biso ba mikolo to lubaka. Libala ezali eloko basalaka yango bajete ava ubala ifo mibongisa moni makambo eza kulekela yo yango ileka pa Dorine Landu Bashewa tangu Dorine abalaka yo malgré sali concevion mama mutu aza kuderange yo kutu ezali ke mama me ye ezalaki papa mutatia ye panji likolo betu ba Congo betu ke manke ke ve ba para éducation kola nango pa na ngai na lingi u continuer kaka bongo ato yoki ya za kufinga yo ato yoki ya za kulubange baka ino ange kanga azali mama moku kaka ndenge mama na yo azalaki mama na yo atikala kuzala na makambo oyo te uyebi bien ava kufa ndengo vanda kanya ye joye lukula mama na yo soki alubi mabe omoni kabani kusala yo pasi ngemetele mange kota ngene shamba maloba oyo tolobaka yango bato balandelaka biso ukoki kubimisa langage moko ya bien te na kanda ale satana akoti palesi wale vwanda mayele na sololaki na mama leki na yo Louis Kafwa alubaki na ngai na luba na yo vwanda kimia garde libala na yo ejale libala na yo ulinga te upedre yango pwana mama suki mama bokilo ngaselelota soka sa kishasa eza pona ngai na vana 2 semaines na simaka arma te na boye meme arma simanga pona ye po ya kishasa simba ye te ndenge na ninga ta arma za pembe na ngai te na kabona na arma mbetu aba mona na mbetu kana wala na se uzali joba ya mwane yo so mona muntu akima sentima arma aja mubali moko kuka sentiment soko taliye bien okumona ngone mishu ne moni yo kende kukima mubali oya bimiseli yo mbongo abali yo alokende kukime na mbetu kanga ino ange shiko yo mama ngwa yao moni makambo acha kushala yote ukimie na mbetu mama ngwa ye tangu mama ngwa ye ndo zongi na mbetu na souffrance ya kufinga
ngamu tunalubaki na njambe awa ndenge babala ni boyekanga bango mabota busala kaka coutume etika de religieux pour ana bulata bak bongo soko lelo na shiliki na ngana lobi bo lokula mwana nanga ja kunyoko ama ale na injo lokula babuka kimbetu na yo babaki shango susu makolo lokulu yepe mwa mulai lokulu ye munene demus uzala kan ekonomite Pour ça ni papa nga ko malibala na ngate pour mama na bwana za kunyoko ama na libala ubana nganyoko na ngate ngana mato za bien yede mutaluka kote biso mo blongo mkinkin kati esi mapete pour ba place manana ma ebita za mama manga na moi sarma donc ça ndé moté mama c'est l'homme sous moi ça c'est l'homme sous mama pas ko ki combattre yo mwasi oui na yebi ko combattre nga papa mais bangala za motema mabe na yete bangala ya une différence que vana na kati bango basali na coutume mususu biso pe tosali na coutume mususu alors contrôler ba parole ange vanda lukula mwasi vanda kana kati ya ndako atoyoki alobi na yo mabe beta kala Allô? Please, ça c'est du ça. Allô? Dada Ozan. Ozan na zotu no zawapi. Yebi sanga mama osiko Ozan. Na poso yebi sanga expliquez moi Ozan wa Ozan. Ozotala dada. Yo mo sa l'esprit na matoni. Comment ça na blague? Te yaboete, zaki yaboete. Ezaki yaboete, lesako yaboete. Na oyo kaote naza posa lo kaote dada naza bisaobe ke na comme na kanda ndenge za bwe dada oki na comme na kanda makasi c'est quoi yo comment ça n'esprit nanga dada comment ça n'esprit nanga la blague là je me suis fallait en Haïti. Dada le canal. Le canal nous dada. Dada le cabo. Dada le cabo zonga bueno. Zonga dada yaka dada. Dada. Ni kata mona ta journée au mala qui passe par de scan na tête. Dada comment ça kana nga siko? Alati talon mo. Te yo kana comment blaguer na ngai dada. To kana ina onden poso nga ayo ni dada. Na lo wa sandal. Dada, na ndo betu ya solo ni kesa ko penga na. Siko yo comme solo ya solo ndeni. Comme solo ya solo na bana. Dada, ko solo sana ni ba fatigue ya ba nzela bo titoni. Wina ndo betu ba mata siko. O seksanga na lo bo seksanga, ngai na lo bo seksanga. Artiste mnene lo kwa na kata mboko na lo bo seksanga dada. Dada, na pesa ko. Na pesa o tiko comme ça mambo ya solo koma ki. Ti. Eko mescalete dada suki sa on a limite. Limité bolingwana zo liko memela Joanna. Aussi solo ba. Na si solo. Oza zoba mobali. Oyoki. Ngam na seko pesa ngai. Yo bibilo na trouver pas mo mbalana. Maman na yo kanga yo kanga te. Po ba mission no ba yebi kopote. Ozo yoka.
tant on peut s'en accorder il va être que na moi sinon on va nous benga on va nous déranger la place naza yoka na ebisa ki oni faut subisa ke 20h 21 na succès 20h mutu na pesa ngambongo te c'est que na succès 20h 22h yo ngopesa ngambongo na tuni yo na 22h yo ngopesa ngambongo wala sabe musapira na beto ko betangai betanga kasi lo tellement na produit mana et bon autant de concert na bino mo be bona obenga kama de si connexion monde ezana concert eza nilé akwa nilango na ebisi et comment déranger là moi na esa ko pesa ngate tant solo na tuna akwa ngate yoka ni spia bien dada ezaki cop ezala cop e comme solo te la dans la chambre na za oli yo na modèle wana ka aza souple na dega moko kokate ba 3 ba 4 na supporter na latina talent na ye alio banzo lobisa ya ka to sa ka kila makambo ça passe dans ce biso nous ba donc comme singa lokola kizengi mutu pasi na so ibate na so comprendre été donc yé moko so ki yé moko akanza ke na so bana so comprendre été soko na motina comme na niveau ko simbe na nzoto mama obimba ndengwana ndeko ndimaka sana zemi alobi mukolo zemi ti siko azolo ba mukolo zemi te ye Rosina ajo ya ebi mukolo zemi na ite ti siko azolo ba mukolo zemi te parce que yé na frère wana bazara du société puis frère wana c'est un frère en Christ de vrai parce que abima na été asima écouté donc ça zemi mobali mususu mondero okoki ko sunga ngate lokola yo za papa parce que ngata mususu lokola na za maman na za faible pona ye malingi suma kama ko tuna ko zemi wana za nanite ko tuna pe makamona na ningi ngo société e ko sambwisa ngai abota to bokola mwana mon amour est à raté chérie jamais tu peux encourager les mal. Yo zondi maki Rosine ngazana yebite ke oyena ina libala na ajo akomi à cause de la personne yo qui avanda na yakanga motema tango luba tout ça là ki na ndingi na to agresser a mona ka ki poisa papa na te wana isa eloko wana soko biola ndango isa faiblesse ego bimiso faible ngai naza kuna te pour moi basa banano pour nga asa mwana na yo asa kuna ngai il faut yo papa mais quand on solo anaye forcer insister s'il faut ko beta insister ala ki so mkolose mi on ezanani to ko boko la mwana na ndako to ebani koko te papa engagement pesi ngai ndazo sala yango soka lobika zala tata mona te no kene ko chateau te na boko le mwana ndazo mbali on a lobi yango wana mo déjà normal te jamais ko sala na bongo te ya mo to féliciter ya mo le et ça normal te donc ils allons vous allez voir lui comme maman prenait ce titre nous on va pain donc on a invité aujourd'hui ma cigarette c'est pour le logo mo boya pour cette cigarette yo mo boya yo mamba cigarette na comment on a petit comme yo bosse mamba cigarette là si ko dada c'est pas besoin bana mais tout le cas ce qui bien tu peux planter bien quand quoi faire mon akaya ni kito dada moi c'est toko chez moto yo mo sala ngani ko yo mpona ngomono komi suna ba gumo bonde bilenge bakisa ni c'est moi ça la bonne faut changer c'est qui bonsoir mais nga nazo lukaye nazo bengi nazo zoite no bino na ko talo pourquoi nazo bengi nazo zoite bon awa kaso sani ayaki po ifaki tokende matanga moko boya ba artiste na singa ya ozama tokende nzela moko mais présent nga na luki mingi en tout cas ko limbisa nga naza na besoin na ye oui naza na besoin na ye ko limbisa nga naza fona bima na ye au bimana et au bima c'est trop du boki au vendre la bino a problème ça oh bon soit ça besoin de qu'il restaurant et m'embouter ça na moi tu es allé coller ça allé comme les allés na habité winiti la otambola bo tambola wa bo tani mais non non na manqué semblait oui na manqué makasi azara na pona chérie fallait me dire Natindiro na sumbiro téléphone. Naza na libanda, na sa mo misamo ni kemi kiwana. Pas mal. Nataka na mvwana. Non, nga elingi nangeza kaki na moni yo na Melanie. Koluka yo chérie. Mais oui. Bakulu ni kana tamboka. Non.
Oh. Ah. Jésus. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça n'est écouté. Non, Zoa. Ah. Ça fait mal. C'est ça. Nazala Libanda. Oui. Dada. Nazala Libanda. Présent. La bosse une lunette. Zoa. Oso zimi mbongo ekoki soki na famille ya tata ya mobali na ote ke ya mboka na bino makolo awa lisusu te na bima kende ko musala baba toke bima chou che mama bima che vraiment ça veut dire quoi? Beaucoup la même panga dans l'éducation na yote et tu viens chez moi bamina tapé na boya ki mama oyo ayena ndaku na ngai Chérie, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Kasi biyamba yamba na yo na bengani Polani papa maman na lobi na bengani Polani na bengani parce que ici c'est chez moi. OK Aminata papa obengani na bengani akende na basakata ou na bamongo Pweba je m'en fous trop c'est trop. Je te dis trop c'est trop. Trop c'est trop. obengane pona ni muto ayemine kisanga te tukalo wali bila baba acha obengana la stata ninga mala la ngala sipota na ngango obengane kwani so Felix ngana na ndeso akili ulukile wapi amina ko sani ato mkono sani papa maponi osali boye ko mama zala kaka moko ata suki mabango eleki il a fallu solo na kimia Sharoufa elle m'avait abandonné à l'âge de 2 ans longoli ki mama aye ko mona nga kaka ne na ko mokolo boye. OK? Donc, il y a une maman qui s'est sacrifiée, Nanga, Tata Mosi Nanga, Élisée Moussengele. Voilà. Okay. Je ne veux pas de conseils sur ça. Je ne veux pas de conseils sur ça. Osali mon point comme il faut que le ka chaîne télévision ba lukae comme il m'a photo na ata mon point ngo boy osali mon point Isinga ma bateau ba binaka makasi. Ah leader. Vous comprenez? Il faut yubi kuna ya bamboka tie. Vous comprenez? Ya lo kwa bisote. Ba mona ba makini. Soit leader alo ba boganga te. Bozala un esprit yo kana o leader alinga loba. Après bino bobanzolo. Bobandolo ba chevauchement ne ça bien. Siko yati ko loba bino boloba. Kasi boti ko ganga ye alo be pre bino boloba si. Nalobi ezala ngai me bino boyebi ka ngai. Apa ngai ezala mère donc on sala bien on bina bien on se pesa mais yindi na okende na pour ngala minute na tiki tinda noir na miso awali da o nde mère ko luba ko cha très bien wana
nayebi soki tokosepelisa ngai bokasika ezali bor moko ya likolo soki oyoki yango mare osepela nango yoko loko lider tupaki topesa ngo na mwa pa mpo lider acomprendre logique Fabrice Moleni Fabrice Moleni lelelilelelelele komata punda te lelelilelelelele komata punda te namona botama mama ayebisaki komata punda te ona chasilu kutu ayebi komata punda te rena suli ya kutu ayebi komata punda te problème eza boya omonde eza tobwaki kere eza kaka lelelilelelelile komata punda te lelelilelelelile komata punda te avana botana pere tuna mere komata punda te komata punda te ona chasilu na poto ayebi komata punda te sandrine litulia kutu ayebi komata punda te me kutu de Paris oh mata punda te oh mata punda te oh mata punda te Aisha Sulia kutu ayebi oh mata punda te oh mata punda Bébé Sublime oyo langa Omata punda te Sublime Lomboto oyo yanga Omata punda te Yannick Mvoma oyo yanga Omata punda te Nasha Litulia oyo yanga Omata punda te Dodo Lifuati kuta merite Omata punda te Aisha Suli ya mwana Afrika Omata punda te Osibime Lomboto mwana mabiso Omata punda te Onela moka mwana Afrique. nayebi te makambo yango na bamusicien bakomo baka komata punda te Clinton yo mère olingo te na makambo ozala porter parole nanga te donc orapelaka merci mère ozoyoka oza respect lokola bacheki wetu ana mayele ya mosala aza na respect ya mikolo donc nde tofandi boye toa baninga na bino te bofanda moko na moko bandobino yako fando kapitika desordre banda nalongwani matera liloba ya mama ewuti epai ya denis akombi naza na prestation namona moko na bino asepelisa ngai na mama je suis la leader te lelo badanseuse apparemment c'est comme si pour moi négliger bango vraiment merde si batiraka place moi ça za ta production ngai za pasi mbongo ngai ko tate mais à travers basi ba kitoko lelo na ngina banomona no badanseuse ndenge bazobina nana talaka yo bavantage wana faut que bakosalela ngo osalela ngo kitoko yo pe merci maman leo na osepelisa ça ma belle na yo c'est ma belle ya kani ça ma belle na yo c'est ma belle ya kani kisa biloko na yo c'est ma belle ya kani sakala na oyo ya yo c'est ma belle ya kani sakana na la la ni sakana ne loko na yo c'est ma belle ya kanda c'est ma belle ya kanda uzayo moko te c'est ma belle aye na dasa tolo ouais merde l'autre n'a forcé donne oh inadema asiline cheke bwefi papa inadema asiline wapi yo ya yo asiline lidia ngoso inadema asiline c'est la zenia inadema asiline allez chuma pourquoi vous avez toujours l'habitude de venir en retard? Mais non, il est quelle heure? L'équipe commence à quelle heure? Tu parles de toi, tu travailles. Tu parles, tu travailles.
Il faut que ça valeur na ta nzambe. Hein? Nzamba na ta na ye, ozana ta na osala mais ta nzambe, il faut respecter. Vous respectez vos temps et ta nzambe vous respectez. Après vous allez dire que non, pasteur to luka di pambole l'église n'est pas mamaraté. C'est pas question de l'église. Frère Molakondi, ya balindeni. Ah. Parce qu'il respectait l'œuvre de Dieu. Il donnait le temps à Moussala Nzambe. Parfois il m'a étudié la bozaki na papa timbala. Bozaki zaki na bango na bana poto hein. Le loyo bokamaka. Oh non, sœur nani choisis bien akoka eta ko kende ta poto te biso. Aujourd'hui, elle est en Europe pourquoi? Parce que atosaki. Parce que c'est frère Mendes. Frère, l'œuvre de Dieu bénit. Et là, on vient au bout de ça. Moussala Nzambe pamba maka. Voilà mami ndongala ya lemba ya koi. Ah, c'est la poto la sœur. Oui. Bon ami, Moussala Nzambe. Hein? Je vais parler déjà au Baïbang. Sœur Magui Kandolo à Londres. Papa Nzambe na sanga mkwani papa. Nzambe na sanga mkwani papa. Papa Rosina dessus. Rosina dessus. Ah, Rosi. Ah. Ah, papa, vous pouvez imaginer, Nana Rosi, pendant que na Simba, ça va faire qui soit na Simba Rosi, c'est dans Zoto. Navana ndako na papa et pas nanga papa. Navana na Sylvie malanga. To solo là papa. Après écoute, maman va et va Rosi a bien la vie. Ma fille a bien ngai. Ne pleure pas. D'abord coller la tête. Et là on a eu ça bino mingi coller la tête devant une situation. Hein? Loba nangai solo la nangai yebisanga qu'est-ce qu'il y a? Maman va bien ngai papa. Bien ngai. Et bah nous sommes maman bango. Maman va ben maman ko ngele ngai. Oyo. Il faut pas l'aller aussi bien au Saint-Témoin. Vous avez juste mis papa. Frère Tchouké, comment tu peux faire ça? Ce n'est pas moi, papa. Tchouké, non, papa. C'est comme ça que vous marchez. Papa, je te jure au nom de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Je vous parle de l'abstinence. Au nom de Dieu, Dieu m'a tant parlé. Mais la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'impudicité? Tu dois fouiller l'impudicité, frère. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas fait comment? Maman m'a bengué pour te dire que... Papa, je n'ai même pas touché Rosie, même pas cheveux naïe. Donc, à juger ma Saint-Esprit comme les alliés grâce à Marie. Je ne sais pas, papa. Ces derniers instants, je te l'avais dit que Rosie a mon été. Tout le monde a été. M'appelle dans le numéro de crochet. Mais tout d'un coup, comme ça, sa maman m'appelle. Elle a dit que j'ai engrossé moi. Je n'ai été papa. Au nom de Dieu, je aussi ma rosité. Dis-moi la vérité. Je suis ton papa. Ne me cache rien. Écoute, c'est moi qui te parle. Ne me cache rien. À propos, il y a les Cambondés du Mélou. Dis-moi. Yo Nasser aussi. Botambola? Papa, Botambola. Frère Tchouké, Natoni Sombara Mibale, Botambola. Mais ce jour-là, je t'ai dit non. Rosie sert aussi à Rokota. Donc, elle était nue. J'étais là, dans un endroit où je ne pouvais pas avoir. Papa, je veux d'abord savoir une chose. Tchouké, mon fils, que j'aime beaucoup, tu sers Dieu. Hein? Aux Anakata Temple. Ça, c'est pour la troisième fois que je te pose cette question. Ne pleure pas d'abord. Est-ce yo avec Sœur aussi pour marcher la carte de fornication? Papa, la salle est en moté. La salle est en moté. La salle est en moté. Papa, d'accord, mon fils. Rosie m'a dessus. Papa, c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Moi, j'aime non, je comprends. C'est un problème de cœur. Si en est ainsi, hein, ce que ça pour nous, tu dois savoir une chose que la sœur marchait autrement. Nathan Yoso Lingaye, Yépe, Azana Batoune, voilà pourquoi, pour nous les enfants de Dieu, tel que tu es là, mon frère, mon fils, au lieu de pleurer, glorifie Dieu. Pourquoi? Tu dois glorifier Dieu parce que Nzambé a révélé où Ezala qui est caché, abîmé ses lions comme ça, tout nu. Papa, pourquoi Kaka Rosie, je l'aime vraiment? Non, faut Tchouké. Rosie, non, Rosie est dans mon tour. Au moment où on a autant de Nzambé, hier, on est quand même, on parle de toi, tu fais des poussières. Rosie m'a déçu. Non, Rosie a décevoir. Moi, je vais te dire, mon fils, c'est pour toi un moment de dire à Dieu merci. Hein? Et ça pour nous, merci.
comme tu me le dis là, au Simbi était, au Tambolité. Bon, hier tu crois que José m'a juste mis Nengeni. Yanani. Donc ça veut dire que Alinga Kyote. Alinga Kyote. Comment te pose à mon tour? Comment te pose à mon tour? Celui qui a cherché, celle qui a cherché la chute à Samson, il a dit moi aussi. N'est-ce pas? Il a dit moi aussi, non? Et celui qui est allé vers le diable pour que va entretenir Naïba Liambouma, oh, nous avons péqué ça qui a. La femme. Alors, tu dois dire à Dieu merci parce que nous avons à Salinini, à soutenir yo, à Bimis le que vous allez faire à ma Bimis on banda. N'a pas mourir pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Tout le cas tout ça là, autre quoi que ça pour nous honorer, elle n'a pas foulé. Alors, papa, la vie continue. Comme je peux te dire comme ça. Papa, je ne saurais pas prier maintenant. Je dois rentrer à la maison. Tu ne sauras pas prier. Je ne saurais pas. Mais ce que Bimi Boye, les caméliers. Je ne saurais pas, papa. Il faut que je rentre chez moi. Tu ne sauras pas prier. Mon esprit est affaibli, papa. Ton esprit est affaibli. Mon esprit est affaibli. C'est un problème de cœur, papa. C'est un problème de cœur. Je ne sais pas si je peux. Maman tu quittes le mois maman ya tout le mois hier mako sala poete hier mako benga na ote maman yo bi sasa te maman abenga ni obo e pona nini nzambe na ya ka wana kisasa papa nyokola ngai azaki na ngai maman 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 Maman, là, c'est que tu ne pas la gaille. Maman, les femmes ont vu mon zambé. Maman, là, comment tu vas là? Maman, là, tu vas la mousse à la botte. Azangi, là, ça va pas zambé. Oh, yebi. Papa, bidi. Na yo qui m'a troublé, na mtu na comprendre. Ouais, Rosie. Rosie azali. Rosie. Mona si akola. Rosie. Abala. Maman. Kwenye. Niko libele. Tuzo kola. Oh, Rosie. Mona bien ninga kwa maman. Bonjour. Hello, Koko na yo. Boy. Bien. Donc, ce qui te l'ont eu pembe, ya maman ye, quand tu tigaï à l'epenja, nami suna zolo, nami noko, allez, makila ibunga kate. Landa, mon belle-sœur na honte. Tu l'es bonne. Bon, beaucoup te boyer bani, boyer de la moko, na comprendre. Kasi, yo ibite. Kasi, iloko balubaka, soko bwaki. Nzambe akutombola dibanga ta obwaki yango lele misusu bakutungila ngunda mwana ubwaka ga kufana sanga te yewana oy ubwaka ga kufana sanga bongela mwana nini mwana ubwaki la bisu yewana nani sulia tata kufanga mokuna bokoliba yewa Nyanga yo mwa bana nenge batimaka asana semi yangu za yandako nani wana sasa yangu tuye kutika aluka mkolo ze Rosie bominga nzambe mama Solio bominga nandengeni moni makabo ko nandengeni nakufi Qu'est-ce qui s'est passé? Nakufi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Nazaya wacheze. Kuna nini botuna kate? Ubota maombi uta wapi nani abota? Bobo ngai nazaya. Maman, il y a quoi? Et c'est quoi au juste là ton pote? Les amis. Nani? Sulia zanze. Bozo sulia na simu fwene ya. Asa kana ngana ndeni. Sulia yote nasema nani?
Yo la semaine, qu'est-ce que tu veux faire ici? Blandine, yo éviter quand soulier sito kabona. Maman, on comme ça va bongoter. Ce qu'on le sait mais ça on a pour ça ngalité. Mais non, allez. Maman, ça se déranger pourquoi? Souris, elle ça va tout vous aimer ça. Ce qu'on le sait mais ça on a pour ça ngalité. Souris, c'est là yo. Maman, maman, vous avez ça là, vous avez rien dit. Souris, c'est là yo. Na balaka ni bala ni boso na balaka ale zambalo zambala chérie chérie Modéro oui papa pardon Jésus nazaya kokufa nga bokali susu hein oui. Oui, Siko, qu'est-ce qui s'est passé? Soulia. Soulia. Je sais qu'il y a là. Oui, là, ça qui est là. Bon, monsieur le gars, il est bien monté. Je sais que tu as battu. Où les familles partent. T'es. Ils sont causés mieux. Uza kubenga hii mudelo na ajo. Mama oyo mwana. Zemi na yo, ese ya modero. Ba moi stambali. Modero. Ba moi stambali ba ngombali. Kasi nzambe ngana stadi nini? Kasi ngana stadi, lo ni ngana stadi, lo ko ni nzambe kasi ngana stadi. Mais viens, mais tu la bosse maman. Papa, et l'eau c'est les satis. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans cette maison? C'est quoi? Moi, c'est la moi si na ngai. OK. Moi si oyo. Azali koko pa na ye. Mwana na ye ale. Azalaki mobali na ye. Po ba boti na ye aussi. Et puis ba bota na Soulia. Donc Soulia na aussi basa ya na leki. Oui. Papa a Soulia zemi. Siko na minute oyo papa a senté mwana ya mama fille. Oyo maman a yeba quitté papa a yeba quitté mututa yeba na katandako. Tandis que cette fille elle était ma femme. Et qu'est-ce que vous voulez que tu comprennes netini na katandako? Est-ce que vous comprenez? Oh, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou, Modéro. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi tu as fait ça? Et puis moi, c'est ça qu'on appelle les cesses des pères. Mais non, qu'est-ce que vous comment ça, maman, la reine? Avec cette situation, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Papa, il a été qu'il y a une moitié. Papa, il m'a dit moto, il m'a dit monter. C'est pas normal. Les vins tirés, il faut les boire. Hein? Ah! Ça fait la honte, ça fait d'accord. Sony. Ça fait la honte. Sony passe dans mon thème. Yo, Bima. Dani, yo, Bima. Bima, yo, t'encourage à aller dans ma vie. Yo, Bima, Banda. Blandine. Bima, Banda, sors, s'il te plaît. Non, si bon, tu Bima, Banda. Je demande de sortir, enfoiré. Et qui est là aussi? Yo, mettez que tu me le roi pour prendre la main. Anani? So, ande kunanga, pas dans la passe de kunanga. Papa! O sente yaya! O sente leki! Hein? Yaya. Yaya, Pablo Toyoka. Mama! Je démissionne des pères. Papa, s'il vous plaît, papa. Papa. Papa, c'est Minaza la voisine. Qu'est-ce que... Maman. Bandi wa maman nini? Ah, ba ibisi. Ngani nozo papa bana ba nini na watu wakini. Yo vembo tika la tole nani komuta sana itabu ni safu kanga. Chez nous, ça se passe comme ça. Devant la présence de Dieu,
nous d'asseoir comme ça. On y va. Let's go. Yes.